www.potonapoto www.potonapoto. Et là, on peut ça là qui peke na bofia amona na souf mala banzonzi na mona masute au moins que ça a trop pesé ma facilité en tout cas la mela paiement www.potonapoto. Bien, notre cher fidèle de www.potonapoto.com, merci d'avoir choisi votre émission Tala Lelo, une émission de genre socio-culturel, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses sur vos invités. Et voilà votre humble serviteur, le Mbokate de la presse, Julien Botalatala Tala Lelo. Dans le cadre de Mekato plus introduction, il est Mbokate de la presse, toujours dans le système Infukama, des éléments interprétés, son on a bien une émission Tala Lelo. Émission Nzamba Sali Mikolo. Émission za sikaloka kaye de sono ba destinate. Émission ya makamutu tout à distinguer na domaine na. Pe émission betara parcours na yo stadio za kinani. Pe komi nani yango intitulé za Tala Lelo. Sans plus tarder balandi émission Tala Lelo tozana émission tozana invité na biso to partager ne boyeba mingi oboyeba kité ya Zali Bongo actrice c'est-à-dire que actrice comédienne. Il s'agit de Bofia Nadine Bofia Botalatala ndenge za toujours. Nabi ki bobenga ngape partout Bofia bunga na terrain Bofia mona na kate Bofia mais Tala Lelo Botalatala Bofia abimisa libino Julien Botalatala abimisa libino Bofia azo sala pe entraîner ndenge za ka toujours ndenge azo sala sko entraîner na mbote Bofia Bofia impressionné zani na ndenge lekine émission Tala Lelo na CP makasi na émission Tala Lelo vraiment salinga bien salinga surprise qui bien makasi bien makasi et ça vraiment bien aux place au Vanda balandi émission Tala Lelo chers amis internautes ndenge zaka toujours na cadre ya Mekato plus introduction ngai limbokati na remercier bongo patron ya site na biso vraiment la mine d'Ovo Mosakoli et pourquoi pas tant le mois d'avril tozomona kamba la moko mère Mila Bela Dinganga moi si ya limbokati de la presse soki yote ndenge zande musumeloko les alliés au mère Mila ba joyeux anniversaire na mois d'avril mobimba vendra en tout cas mère Mila Bela Dinganga et pourquoi pas na Mima Wetu Freddy Mayemba na ba tout na pesa mbote bongo na kati à Londres impresario Claude Ndombasi avec la agressivité à Limbokati botalata la paix à Kotima solo en Claude Ndombasi en tout cas mbote belé na pesa pe mbote bongo na 43 na kati à Paris Eric Botekemia Botekemia na kati à Paris tozo beta masolo na Bofia boy ba mingo boy ba kité mbote Bofia mbote Bofia et ça la bien vraiment na baïba otalo partout dans le monde baïbeli baïba qui on a ndenge ya masolo ya banzonzingi partout dans le monde mais et ça ma bio ça biso vraiment ubana musalo ndenge ni ya théâtre na CP mingi na ba fanatique na balinga na Nadine Bofia na pisino bambote belé Bofia parcours na ngeza mulai Bofia na banda théâtre na ngai wana pa na pisona lemba salongo et pas ya garçon be tout puissant na 96 théâtre kasi manda ko tozo répéter après na 97 na sengi maman nzela ke tikanga panga dia venga dos na pesombe tebe na mère vala na Londres na ko kende panga dia ayamba kinga bien wa pe na Bofia bino ma théâtre te papa na nga formanga bana 97 pardon na kati ononte Bofia batu pe bango ba à travers émission Tala Lelo tant okota ke panga dia ngadios okutaka banani kuna tongo na ko kote panga dia wana sikoyo ba mère vala ba to kende poto veko ya nazaki na ko kuta sifi na kuti bela na kuti chocho na kuti kadogo kuti bela dinganga te bela mususu ya théâtre na kuti chocho na kuti nani na kuti kadogo bijoux donc tembo ba film belé nga pe na koya ba yamba nga kitoko malgré na ba ki na nte papa zo formé nga malembe papa formé ki o malembe ndezaka toujours c'est là ba information mususu tozwaki que Bofia akomaki ploko ya mwana ya ngadia ko sala pe na ndako ya ngadia na ebité vraiment eza solo te maintenant ndoko sala théâtre wana pour na rata troupe nazaki mwana muke na bango nyonso venga de salinganga mingi wana ok classe nazo ya répétition et ko sala ke tant avant na no ornela kufa mwana venga Dios a sepela mana ovanda nae
après abengi asengi nzele pa mwasi na ye ake pa mama venga de sake salonga luki mama basololi na koma vanda na ndako angadi dia donc aotangisa nga na vanda na ndako na ye donc yaya ba yaniki yaya ba pauvre ornela yaya ba manda quoi. Donc Bofia atanga pe na mbongo ya ngadia dia ngadios nde objectivité émission tala lelo pas trop de polémiques batu ba o ba kité à travers moto na bango balingaka mingi. Bofia après wana oyako kende wapi? Après wana na eko longwa na eko kena groupe ya Mbalo Sombo ya mama na wape Mbalo Sombo longwe panga dedia ayeko sala troupe na ye na eko kende kuna na umela penza na lekika na watu ya raduka na TKM na lekika mbala moko esili na vandi na eko po leka na TKM place nga leka na leka na TKM après au producteur na Rémi Kilo la vie na ba mbote belé vie Rémi Kilo la tonga osaka aboyebi ka producteur nene fama ba théâtre ebani parmi ba producteur ya zana kati ayeko sala troupe na mona kin troupe na kin comme dans RK Théâtre Bofia Perzale kuna zaki chefté la discipline na zaki makasi na zaki na vanda bien na vanda ki mana voulait ki toko succès pe na kin ba nani wana bozaye pe na bango quand tu sais ba belé tu sais ki ba malou ba nzube donc tu sais ki ba fimo belé fam so ba longwa déjà après wana na eko longwa na vandi muke na ndako na eko kende sko epa ya Johnny et pas Johnny de siko ba tutu ba bi ma bouffe pes na pemaki na vandi après de ça troupe na ngai to koma na biso kuna Bofia mais na moni obeti de solo ya mbanzangu nguti ya kisantu te na ba Congo c'est parce que ba faut ba o ba kite bon ouais c'est ka ba parcours ka ya ndeka des ala kala banona 6 wana Bofia te ko sala voyage mobo na ba groupe ka ya quartier parce que na remarqué que ba te belé liboso micro ba on ba beta ka li solo ya malamu nga na yebi soka lobi te nga la koloba bon eko sala ki azonga na nini pardon Mbokatier eko sala ki tant que ne ba groupe par quartier kana ba tout pressant ki santu to souffre ki mitara ko luka vie après santu osani na kata boulot production kaka mo bralme tiki na biso kato luki bon ko tasuka mabo fezonga na iboka eloko lingela lo bangwana ozonga nani na iboka bon mo kabela ngai mo ndamba fufu tozonga ki donc bon ngala mona ngoza mabeza kana 4 ka ba parcours ya vie quoi. C'est ça ya ngwana vraiment pe ça la rapé bien vraiment moi pe que non koto mongo pe botala tala pe msuba bambaki pe mbati pona tala lelo na même msuba tololo ba mona ka que non moi ndenge zara toujours mais pas mazake passer l'ouvre ko lobaki na necessité Bofia tant kota ki pansaka la pièce ni na liboso o jouaki na salaki pièce o asalaki motema na nga na zalaki après na ko sala pièce musu na pe ki idée na nga moko mo bébé tourner des cartonnés c'est pas pensa ka lopesa pe ba idée pe opesa ki pe ba idée na pesa ki idée pa Johnny titre ngo zaki mon bébé to travail ki pe bien na baninga et les cas non bien na tourner ba pièce belé ma pa Johnny wana banani obozaki na ba comme baninga obozo travailler na bango à l'époque tozaki na Domazé tozaki na ba fille et afia ki okutangai tozaki na ba Shida na bana Claudine oli moni pe manakimia atoko tika biso na ba Gabriel na ba Libondance donc tozaki mo ba tebele tala lelo Bofia leader ya groupe na ye kombo wana ya série Bofia e utaki wapi tozwaki kanisi wana ndeni to na sala troupe na psa kombo série Bofia parce que batumi ba koma bo sali groupe bo kabwani bo tie kombo moko be mutamtu akena kombo wana yonse ko ngaba ki lokanga mo za leader a troupe na ngai na pesa troupe na kombo nango Bofia donc série Bofia donc ato longwe na yo luka kombo non parce que kombo nanga Bofia kombo nanga mboka eza poste non nanga kombo na ngai botalata la Bofia Nadine donc troupe na ngai ezali TTB ni kolobaki troupe théâtrale botalata la Bofia donc ato longo do mo ke na kombo nanga ezate Bofia ato longwe mo ba ke na communauté partout na ba hôtel au monde ba yebi ke non Bofia mutabanzunzi mamebe nini sala ki Bofia akima nakimani to olimo na mondo wana ya nimo bon et là on peut sala ki peke na Bofia amona na souvent na banzunzi na mona masute au moni ko ça troupe eza ma facilité en tout cas na mela pema na katani
na continuer na cadre faut moza na ba mbongo faut za na ba business donc bo faire quoi obligé OK ba brasa ko somba bilamba ko teka ko ke ba lufu nyonso ka po nini na za na soutien te producteur te le côté pour ko futa ba chaîne donc chaîne na futa la chaîne ko louer caméra montage ko lia ba tuana ba transport donc esenga il faut za na mbongo donc na za ki obligé OK de brasa ko somba bilamba na teki na ke lufu bilo mwa bon. Vous avez mutu oyo osali petro na ndenge pe ya banzonzingi pe ya partout na ibite zo mona na nzonzingi nzo keno ndeni musala ngwe keno ndeni pona bi pona nga Julien Botalatala lembokatier nzonzingi baby théâtre baby nga bofia so natali bien na banda nzonzingi na nona se ba série za ki bande cassette wa ku batu musuba wata so na banda ko tanga kombo te mais lelo oyo yo sala no polémique te ngalinga na polémique te mais lelo oyo ba fia théâtre mi bala théâtre ba mo sande bondumba na théâtre misu ba commander nini il faut jouer ka akepa producteur aya zo benga we mo fa peso mbongo apeso caché na yo mais moko kena komitika pa producteur obimana producteur entre temps producteur aye ape fala futa yo o sele musala ya teka ye pas zo bénéfice na ye mais yo au préfère pe santo to point nini oyebi ke soko zo le kana poto okozwa mibali na Angola, okozwa mibali na poto mona te ba romona yo, c'est pas bien. Donc théâtre o le komi netinga bofia. Théâtre meza makiliza dona ngai. Et bien ba ko sala na kindumba, ayebi ne théâtre te, ayene kaka pes ne kanso te pas producteur azuye, akum ko le kalmo ça n'importe quoi buzoba azo mbongo te, do ba bomeli biso musala, ba ko pena système ni bande ko nanga. Au mona fi Azui combo à producteur. Azui combo à producteur. Ake nango na nganga. Akangi producteur. Producteur wana sali ba jeune ba producteur en tant roya akozwa kaka bango. Akozwa kaka bango. Batu mususu te. Basali kirina ba mo be na basi na mibale. Peblo mo boyebi. Ba mo so ba tie producteur na crise producteur comme na ba perdre sa mémoire. Est-ce que mambo zoloba Ozo ibango parce que aux télévision partout dans le monde ba otala biso. Est-ce que vous êtes sûr à ta producteur moko o akangama oyo yebi? Ya na yebi mena otanga kombote. Tino lo ba belé ba yebi. Do ba mo kanga ba producteur, miso akum producteur moi sina donc soki producteur azu atiki aluki ndekone mo bo APC producteur pour la ninka ke azala zalaka. Yon to ba ki pona nga vraiment bofia apprécier te. Tongo yebi ke lo connaissez ayo. Nous apprécier te nous l'attendre au moins que ce producteur aya luki bofia après singa caché na scène musala ni ke auto lingana na kange na kisite yon donc to sande ni ba to bazo ya vie apprécier ba na nzonzi to tiki bango yon bo monati misu ba kufaka ba malade moi izanga tinda misu ba moto musu mo la perte du bo mo pa umeta kufi musu sida musu sa ke kisi musu boy na boy bino mo bo mona yango to tika ngonga la ngonga to tika ngonga la ngonga bofia des arats toujours to continuer l'émission na biso objectivité nango ezali to eba mingi oboye ba kité et n'est-ce pas Claude Ndombasi na bazamboka morona na Freddy Mayemba en tout cas des arats toujours 43 pe na Paris kuna bofia na habité vraiment ba Hollande biso partout dans le monde ba ba pays par rapport ya masolo pe ya yo solo yi nango bi botalata la kala mingi te bazomona ba image na poto nini o esali sous motivation o bana ozongela sous na scène non ozongela théâtre pour théâtre ya musala nanga théâtre za danseuse te pour danser comme na 40 ans 50 ans 60 ans obina souté donc bo fende azaboy atana boti atana za na zemi bo faire jouer ba to sepena ba fanatique nanga na lamsa mura na bango bon bo faire zong sur na terrain parce que musala nanga wa peze za ma théâtre za makila donc na copier nanga mutu te na landa nanga sentiment mutu te nga ma makila ba no déranger papa na 13 ans papa nga no sala ka art nga no sala ka art nga no sala ka théâtre donc ba parents nanga ba yebi apparemment bayebi tango bofia salaka vraiment asalaka groupe naye ba comédien nini o ba soutenaka yo même ya basi même ya mibali o yo ko tangela pe biso ba fan no pe partout dans le monde bayiba ya liboso ya Johnny président na nga peso bambote belé ya Johnny Takala nakuta na Los Trésor a Hedangai nakuta na Diamant nakutana na Alaska Jenny
nakuta na leka pe bon na bosete na leka pe na parcours ya esobe na leka pe pa esobe ba période moko boye esobe ma ba président nga kaka ba pesa nga ka ba conseil boye monde dans le Congo za leaders za la poser faut yo kaka ebele boye na boye donc ba aida kinga fama ba se belé pe idole na nga penze za la mama Bomengo. Est-ce que vous avez tant écouté un maman Bomengo ou yebisa ndeti modèle ya botalatala c'est monsieur Benoît Lukuku sampo na Portugal na PC Mbote. Est-ce que yo pe sozo tant ozo courage parce que to yebi kezaka olula ra moto wana na sima mais soka yo poko moko bimisa mapapu o mu moko nde bokokani. Est-ce que vous avez tant ya yebisa? Na zo tant so na mama Bomengo te parce que tant mama Bomengo ke poto bofia bandi théâtre. Donc tindenga yaka non nakute na occasion mais ce qui vraiment est aussi que to kutani na ye. Donc oyebisa mais dans souci na ngesa la pena jouer na ye. Bofia tongi to yeba kaka ndenge osala musala ni nani oyo yo to acteur to actrice nini Bofia se retrouve vraiment na scène entre bon balé soki a Betty Boy yebe kuna zongisi za nani. Donc acteur actrice soki abika ko jouer ana jemo kitoko azo jena o Betty je balandi po Betty je bolandi mais soko yebi na ote obomi muninga. Msuma na jouer sous tes obomanga zo yeba yebite donc artère toi ebo jouer so ka zo jouer na Bofia donc na sepela donc na zakalaise et là tout na bimisele tout na roloba ayepa kozager faut yeba ka ko jouer. Bofia bien sûr to comme chiter une émission na biso moi 2-3 personnes ba ba partout dans le monde. Na pesa mbote na nga na mima wetu na pesa mbote be ma bela maman bela déjà. De mobika comme si ba lamba yo so bela do so ba tia de épices et ce quelque chose ta monyo ka hôtel ka petit mbala moko donc joyeux anniversaire ba mbote belé na pesi numéro na ngai na batunyo so ba na besoin ya contact ya Bofia 081 349 34 87 nana besoin ba producteur nana besoin ma producteur na ndenge moko bien na ndenge kitoko na elengi donc Bofia musali zali. Merci beaucoup, Bofia Moussale Zali. Tout est bien qui finit bien. Et pourquoi pas Nabaïtou, Botalabisoma partout dans le monde. Un grand merci na mère Mila Bella Dinganga. C'est-à-dire que mois d'avril, au Ezali à Botalata, la mère Mila. C'est-à-dire anniversaire à Botalata, l'anniversaire à mère Mila. Il y a un faut comprendre car vraiment. Un grand merci na la mine d'Ovo Moussakoli. Et pourquoi pas na Arnaud Nevouma. Pourquoi pas na Gofé Image. Chinois Noir Moutasada Bemino Palais. Pourquoi pas na Yemoko vraiment. Donc 43. C'est-à-dire que Eric Eboteke Mianakata Paris 43. Na Pesa Mbote Bongo na Neville Mputu El Sibimo et pourquoi pas na yemoko vraiment Ndombasi Claude Impresaro et na pesa mbote na Freddy Maimba na bino tout vraiment ba yebo s'abonner na www.potonapoto.com. Un grand merci na ba union son toyeta ko yambela bino bongo actrice na bino Bofia ope boluka ki abunga pe mingi vraiment na scène na yebiki na implice oboti kozwa et tout baksa vraiment implice na masolo to ko solo lande no bagi na émission ta lelo sans polémique to solo aura toujours normal au niveau de la émission au bengi la numéro ezawana moi ba remarque ezali kaka na numéro ou soit na Facebook komika Julien Botalatala. Merci beaucoup. Beau s'abonner à www.potonapoto. www.potonapoto.com